Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na Salut à tout le monde. Nakati ya réflexion na mokili movimba. Et salut na papa na biso Lumière Kambulu. Et na pesi nzambe merci na bolamu pe bolingo na ye. Oyo azosala biso à chaque fois ya kopusana na kati ya émission na biso. Et zangai ndeko na bino, mwana na bino, mama na bino, sœur na bino. Oyo na pusani na kati ya émission na biso vandenge ezalaka e na memeli biso histoire ya mwasi oyo babali e mwasi oyo akeli bala e mobali na ye aza deja na bana oyo ye abota e bana ngo abota bango na ba mama différent e tango abali esengi ke asangisa bana afin que a bokola bana ye moko e bana ngo baza bana moko ya mikete baza bana deja oyo pusani deja e mama oyo tango ayeli bala na ebandeli azalaki bien après akomi souvent koniokola bana kotinda bana donc kotinda bana na ndenge ya mabe e kolobaka na bango ba makamba mabe kofingaka bango ba makamba mabe e soki papa na bango aye omona azwi rapport ya mabe apesi papa e papa akotomboka na bana ndenge kaka ezalaka toyebi soki bana basali mabe kosilika na bana pourquoi azozwa rapport epai ya mama e bana bazalaka na likambu ya koloba te souvent mama kaka nde mutu alobaka e papa asiliki e komi lokola komesana e bana basiporte te moko mosusu papa na bango abimi mama abandi ba makambo ne asalaka bana balingeli mama wana boule en tout cas batabase mama wana babundisi ye baswani en tout cas esalaki catastrophe e mama lokola eza déjà façon na ye tango papa ye apesi papa rapport et papa abeti bana na ndenge ya makasi e asuki wana te e alobi na mwana aluka nzela na ye akozala lisusu na bango te. Question na biso ekoti bana oyo basali malamu ya kobundisa mama oyo kosimba ye na nzoto e papa oyo abengana bana na ye ou bien alimbisa bango motuna na biso yango oyo ezosenga biso ba réflexion en tout cas tokutani balasi.